Bonjour, bon apoto, mbote na bino nyonso, bipai bizu ya mibino, eza wa bino Sandra mona, bon, na ye juste lelo na yambi, un pasteur, kombo na ye boka monte, donc kombo na ye pasteur Ekobo. Nga mon peso kamu sangama, na yambi, na ebite, soki lelo ya mimeli biso nini, mbote pasteur. Mbote Sanda, mwasi kitoko. Papa na biso pasteur Ekobo na moni bakomi pasteur Ekobo moto na piteux. Pasteur Bobo mabato moto na piteux. Donc yo piteux pas non vraiment. Ba photo aza moto na piteux pasteur Ekobo. Lelo e biso nini siko toza ndenge nini yo ndenge nini yo biso nini na biso nini. Na memeli bino nouvelle ya sika. Nouvelle ya mozani. Esenge na bino bato ya mokili koyeba ete na kati na bolingo tozali na constitution ya bolingo. Mais oui mama, pona nini te? Constitution ya bolingo. Yango bozali kotambola mbilinga mpe bozali kobetama mingi na bolingo lokola kuluna bakangi epa ya baninga na ye. Donc pasta fongola biso. Fongola biso, fongola non pasta. Nalobi na yo mama, soki okei na pharmacie okokuta kisi eza na mibeko na yango, mboka eza na mibeko na yango, bongo bolingo eleki compliqué koleka biloko nyonso ya mokili eza na mibeko na yango. Isabelle Baba Mundele yaka yoka pasteur Ekobo azopalola lobi bolingo na kati ya pharmacie kisi kutu eza na inconvénient bongo bolingo. So ben inconvénient mo eza nini pasteur? Nalobi boye. Soki otali na bolingo mama na ngai Sandra, bolingo na eza nango facile kola bonjour, mais bino bato ya mokili bo komplikaka yango pamba te kozanga koyeba mibeko ya bolingo nde nyokolaka bino. Alice Marquine basa na Belgique ozoyoka. Bon pasteur bana tuna bana ya lelo bakomi toujours bazana toujours ba vie ya ba mikolo mala ba mikolo siko pona yo ozoloba pona ni parce que ba parents na bazo singa ba délivrance yo ce que ozoloba ko moto ke osolo na mali na lopina ya solo Sandra esali foti na bangote balingi ko envier mingi bazali na posa ya mbongo soki alingi ngai moto na Ekobo na kongulumisa ye butu mobimba na suka nango na kopesa ye 2000 francs transport. Est-ce que kosomba téléphone? Osomba téléphone. Kasi soki alingi tato ya botingai akolenga ye pe ya kopesa ye mbongo mi koleka ngai. Kasi mobile pesa ka mwasi mbongo. Est-ce que moni mobile pesa kopesa ba 2000 ata mo pasteur. Moi sozo pesa 2000. Moi te ke ata mo lobe osomba téléphone, ta osomba manzaka osalata jusqu'au pesa 2000. Sandra na condamné yote mesali koyenga kozanga koyeba mibeko ya bolingo ndezali kolobisa yo bongo soki yotali na article 30 ya constitution ya bolingo yango elobi boye bamesanisaka mwasi na lokuta me na mbongo te. Lokuta me mbongo te kasi lokuta na mbongo muto aloba lokuta azanga na besoin mbongo malembe kokata ngai bongo te lokuta ezali très nécessaire na bolingo. Bolingo ezangi lokuta ezali kwa immeuble ya 10 niveaux sa fondation. Maman ngai arrête faute ya kai. Donc immeuble ya combien de niveaux? 10 niveaux sa fondation. Sa fondation mais quoi? Kasi ndenge moko bolingo ezangi lokuta. Tika na lobela yo. Okomona mobala azali kolobela mwasi vérité. Azali kolexer avenir, mais mwasi azali kolinga ite. Kasi mais avenir on est tambola il faut mbongo ezala parce que avenir on l'accent moi si avenir mais mbongo ezala qu'est-ce que yebisa pasteur iko moi si ayokaka mingi amonaka moke article 25 ya code ya bolingo wana te pasteur Sandra vanda kimia yo sana 2 miso ngala 4 miso nana azali komona mingi koleka moninga ngana monoka na 2 miso te pasteur kasi ozali aveugle kati na molinga non pasteur iko ngana mono na 2 miso. So yo opesa babolingo kaka babolingo ifo mbongo te bolingo tambola na mbongo te nalobi na yo ozali na raison bolingo tambola na mbongo kasi mbongo elekate bo 2000 francs pasteur tayo 2000 article 56 ya code ya bolingo yango lobi boye kokamwa te mbongo nyonso ebimaka na posi ya mobali mwasi ya malamu ya boyaka yango te pamba te ezaka ngona bolingo kati na yango Pele qui s'en doit t'attendre à Pessio.
que les lots vont me mettre du sonine na posa le pasteur le banane au pesa no ba conseil des à la kaka na ba fille na ba garçon ba conseil à la raquer moi ça va vendre malamu et puis ba conseil à la raquer là mususu il faut moi bikaler à la tapo moi bonzambe za na kati na ba yeba yango ete na makambo etali bolingo lisumu ezalaka te pasteur oza pasteur to oza nganga obengi ngai pasta Ekobo soki otali na bilamba nango komona yango ngai te kasi mobikisi moto atindi ngai na teya yango mobikisi atindi ngai na teya yango alobi pasta Ekobo ngai nalingaki te nayebi yango te kasi yo moto olingi kende koteya bato ya mokili conseil na bolingo yango mpe na ye koteya mais mobikisi alobaka ke ye mokamosu atuna ba yaya na ye abi wana yaya mutayebi siko yo obike mobikisi mutatindi donc c'est que peu mwasi bongo mwasi ya alobaka ke mwasi ya pakola yesu makolo so batuna yaya siko yo c'est que yebi place apakola wa ye pakola yesu malasi na makolo yebi place azali boni okotuna ngai osilonta ye ayebi te soki olingi oyeba tuna mobikisi ye azalaki penepene ya yaya akoyeba nini akoyebisa ye omoni bino bombuye biso tozali koambuye bino te moto na moto azali na role na ye azali kosala donc ye aza ayaki ye yaya après mobikisi yo sikoyo nde mosali na nzambe mosakoli kati na Ekobo pasta Ekobo olobi yango pasta Ekobo mama kokamwa te eloko moko teleki Ekobo nelengi na se ya moi nayebisi yo ya solo Sandra biso so toke na église tokota na église tolobi pasteur loba mais alléluia so tobi alléluia biso so tozongisi amen siko yo pasteur Ekobo ntango siko moto alobi alléluia na kati église na otuni motuna malamu bolingo bamemaka yango te lokola sango azali kosala mesi ya katolike yango elingaka bosolo te yango elingaka lokuta kati na yango mpe na bolingo elingaka nini soki olobi bandeko aleluya mama na yo mpo nonyokama te na bolingo paster bon ngai awa nayebi te ngai fana tuna mobikisi likambo parce que mobikisi atindi biso mpa yaya to moto oyo foto luke na mabondeli sikoyo yo ndenge otindi biso esu mpa mobikisi ngai sikoyo nabo efana luka esu mobikisi comprendre fona luka esu mobikisi mpo mobikisi aexplike biso bamakambo ozoloba na biso parce que mobikisi alobaka ke ye ayaki aye mpona kobikisa na ye oye mpona Ekobo moni teke boza koambuye biso yo ozotinda biso mpo mobikisi mais mobikisi abi aye mpona kobikisa bato mais yo oye mpona Ekobo mutu oza komema bato na libulu namemi bino na libulu te Sandra mwasi kitoko mwasi ya mwindo ntango nazali komona yo nazali kokanisa ndenge nini Eva akweyisaki Satan to Adamu na jardin d'Eden namemi bino na libulu te naye kotalisa bino bosolo bolingo esalama mpona bato ya mokili esalama mpona bato ya mokili me nzambe mpe moko apekisi biso alobi ke kosala lisumu eza mabe Ekobo eza mabe na biblia eza bobo sikoyo ozotinda biso na Ekobo olobi yango Sandra yeba yango ete constitution bolingo na Bible est très différent. Constitution bolingo. Article 21 bar 005 alinéa 2. Il y a constitution bolingo. Na Bible to na nini? Na lobi constitution bolingo. Et si kamibeko ya bolingo evandi. Yo yebi yango te nano mona yango te. Sepela kuto moni yango lelo kuta inanga na te yango. Yonde mtoza na mibi. Ngaye moto na komi yango pasteur Ekobo. Moto na pité. Sabino botsa batina erreur. Nation erreur te. Zela na expliqué yo. Article 21 ya code ya bolingo. Elobi boye. Ekobo eza nango lisumu te. Ndenga ba passer bazali côté yango mokili mobimba. Eza lisumu te. Ekobo ekomaka lisumu Sandra Zela na yebisa yo. Na tango yo mwana ya mobali okomi kolinga mwasi ya moninga na yo. Okomi kosala inceste to homosexualité. Misa lisumu. Wana nde komi lisumu. Wana nde lisumu. Siko oya lisumu. Mais pona Ekobo ezala lisumu te pona mwana ya mobali. C'est très simple comme bonjour. Wana skoni. Esengana kobota na basemeki na yo. Pe kolinga ba camarade ya mwasi na yo. Pe kozwa basi bazanga mibali. Donc maman secrétaire Pauline Mawari. Donc awa pasteur Ekobo mama zoloba ezolekela biso donc
Isabelle, maman Mondele, yanga maman, naozila. Donc, awa pasteur Ekobo, azo wala msu makamo, ezo leke langai. Donc, ezo leke langa, Alice base na Belgique. Wa yonde koe wana. Pasteur Ekobo, na ngai na tuna. Lelo to komi na batan oyo, bana miki bakomi penza ba makambo ya bien te tozo mona ngope na bakomi la mso ko signer ba komo penza ba signera te. Siko pona yo parce que mobikisi na yo ka mobikisi na mo ite mona mobikisa te yarake ya ye pona ko bikisa. Mais ce que yo obi oye pona Ekobo. Ce que bana na mikende bazo sala ba vie ya mabe, kutambo ndi babinga ba ujana, bazo tambola ba soutien balata ba soutien. Ce que pona yo parce que yo na monika o encourager ba. Ti. Ezali libunga ezali katina yo. Libunga ezali katina yo. Pamba te kozanga koyeba mibeko ya bolingo. Sandra tala motei na miso motei ya tala yo. Nazotala yo papa, nazotala. Mais ko séduit ngate pa matina zalaka faible. Ko séduit yo ndenge. Nakokaka kotala miso ya mwana ya mwasi te. Na yo kaka lokola basimbi ngai deja. Na ibo na boyi na boka na kiti awa. Koboka soyi ukanisi nini? Soki otali bana wana ba ujana. Bana ya malamu. Akutani na mwasi na kwen. Akotuna mambo yindenge ni pa Gaston. Nzoka nzazali kotuna mobali nembala moko. Pe bana bakoma na ba vitesse koleka mwana bango pamba te batangi bolingo na internet. Bayebi ndenge ni ya kobatela mobali yazali bébé. Esengeno kobonde pour kobatela ye. Mais yo siko le bien que moi c'est mobile asengena na basi soki basi comme attaque utalenge ni yo vivre na ikoza na ikabi. Soki nazali na mwasi moko basi bazanga mibali. Tupe baye bazanga mibali bakobanda kolela lela na boyi na kende lifelo na volonté na ngai te. OK lifelo to oza déjà na kati. Nazali na kati ya lifelo te. Nakoza na kati ya lifelo soki na komi na likanisi ya koza na mwasi moko pamba te nazangi molingo ya kosunga basi bazanga mibali na malili elanga. Oh pasteur yo na moni yo bilo ozo bimisa o pena na ebite na tuna ngona ke kotuna wapi na tuna wapi parce mambo zolo ba ezoleke na moni tuna tozo tambola na yo o bebe nga pasteur Ekobo esenga na mutu azana mobali azana basi ni 5 4 pasteur na comprendre te zo comprendre te il faut expliquer ngana le problème ngo donc yo otininga pa mobikisa tina biso pa ya siko na comprendre. Ezala yaya, ezala mobikisi, bango balingaki te. Pamba te, bazalaki na mission ko mema batu na kati ya lola. Kasi, lokola ngai motei kati na Ekobo, pasteur Ekobo, esalami pona ngai, pe na lingi, pe na betami mingi na bolingo, pe molimo santu ye Ekobo ekoti kati na ngai, epesi ngai makasi ya kote ya mokili mobimba. Yango moninga nazali kote ya sikoyo. Soki tembe, tunda, soki tembe Sandra, tuna nani oyo babengi na kombo ya Angel Mulamba, mwasi ya pembe, akobete yo lisolo. Ye azalaka pembeni ya motei Ekobo mikolo miso, pe ayebi ngai malamu. Bon, Jean-Luc Mukoko na kati ya français. Bon, ye moko Jado Adol, champion Adol. Nga benga ke mai tambola la makila wana pike na nga ya kati ya Niki Bile. Donc awa toza sur na problème moko na problème question mona ina poser yo. Pasteur Ekobo. Nazali disponible ko la mwasi ya ndumba zali ko mobali azali ko za mobali pa meme. Pasteur Ekobo. Ngasko na ina tuna. Siko lelo confinement pezala ki awa. Confinement ezalaki aizala bafi mingi na Kinshasa bazongi bandako misusu bazaki kobima badoba makambo ebele ebebi bango sikoyo yo ozotinda botindi bango na Ekobo mais sikoyo Ekobo yo olobaki il faut kopesaka mwasi mbongo te sikoyo bafi oyo bazalaki wana bazalaki ovivre parce que bakangi babimi na bandako parce que mibali banda opesa bango mbongo te na moment ya confinement mobali nyonso akangaki mwasi nyonso akangai mobali bango wana bimi na bandako puis se retrouver vraiment te na bamoma baconfinement petit sikoyo yo ozopekisa bapesa mosko mwasi akovivre ndenge nini sombo motuna malamu Sara nalobi na yo bosolo Sandra na bosani basi baleki nga na ebele na mutu na ngai
koseka te nazali lokola Salomo omoni yango naboyi te mobali apesa mwasi na ye mbongo kasi kolekisaka mbongo mingi te soki mwasi asengi ya $10 soki olingaka ye mingi yebisa ye na yoki tango akoya lobi omemi akende komona Angelu Waniko mwasi ya bilengi soki otie tembe tuna mobikisa koyebisa kota Angelu Waniko azalaka na suka na yango masolo ya malamu mama nakendaki kozwa mbongo boye nazwi te nsima mwasi etimi soki olingaka ye naboyi napesa yo mbongo ebele pamba te atoyaki na bolingo ya solo ntango komona mbongo mingi okóma na bolingo ya mbongo mpo konyokola ngai mokolo mbongo ekozala te koya na yo te Moke Samake, petit frère ya Yemoko Samak, donc namoni sukuna shaunani papa onani da Silva mwana muzombo ya ngandeko na ye motema camarade bo motema bongo babenga na mitema kote kuna donc na Angola papa na biso Miguel donc ya ngai.com donc makambo passer azolo bezolekela ngai kobosana te association bomoko tugede na banda na association bomoko na Japon na moni kuna mama présidente Rita Bosiki na pesi mbote wana grande sœur propre vraiment donc na benga kaye papa donc mama papa motema monene ototikani zakaka yo na moni kuna mama sec Pauline Moari na moni susu patience Mangala Sandra Lina Baboté na moni susu de BBC de nous yeboko donc yewana na moni susu Jean-Luc Mukoko yewana oui baimbaka wana yewana Jean-Luc Mukoko à Paris tika ete tata zala na yo Jean-Luc Mukoko na mona yo teme na yo kayo bandaka ta depuis nazalaki bébé na tombeli yo kimia ela mukati na yo okoma na mbongo ebele lokola mobosa bedashu bongo ye moko Didier Dilou ya solo sponsor officiel numéro 1 na kati ya chaîne Sandra Monatif mutazo sala Didier Dilou na koma na ba vie ebele Didier Dilou ye wana donc Didier Dilou wana ya ngai na se rappelé ta on akina na kati na Waniko na libumu ya mama na biso na yo kaki ba mandaki ko bwaka ye Didier Dilou tana zali ko bosa na kombo na bosa ni susuté mama Isabelle mama na ngai moko mama Isabelle mama mundele babi na ozela koli na ngai ozola mwasi ya pembe azali kongenga lokola étoile etikali moko likolo ya mapata soki azali koleka mibali bazali kolandisa ye miso o fabrika sayemba na moni susu mama na ngai Ariete Fote o abota Sandra Mona et Fote Nathalie Makanda Jennifer Mokume Maggie et puis Trésor Makanda na Yannick Makanda na moni sukuna yangai yanga penza ko donc wana penza yangai moko ya mutute le cœur de moi-même n'entend à comboter pour la bobo ibaye ye mo rabi place kaza na ingénieur kutayebi mutu na obwaka na moni sukuna na moni susu bionique bola wana penza donc ye wana mama molambi quoi ya lamba tala ba j'étais na moni sous ma grande sœur chérie yanga moko na benga kay yanga moko ya motote pena na benga ye moko Kayolo na lelo mabe ananga abakisi nga 30 abonnés donc merci beaucoup na yemoko mama oya bota na benga ina mama moko abota Nathalie Pateli Bonge oseki malamu lokola la mama pasteur mulamba pasteur John na pesi susu oyebi yanga ndeko kombo na ye Niket Matabis azolela libanga bisa ndobwaki nga te oza mwana mabe na kosilika Niket Matabis ya yo yango wana donc yanga penza Sandra Nzeve na kati ya Turquie
yanga penza openda kolala boye sandre na oya Brazzaville na lai bali 3 jours 4 jours lolo na kata Turquie na pesi yo mbote place ozali na bosani te ba bébé na ngai le 2 aboine les 2 aboine on a bon ka bon le 2 aboine na moni sukuna yanga pe ndeko na ngai o na lingaka mingi na Gendrette basala na pesi yo et puis Gendrette basala na yoka ye basala moi singomba oh tika koloba boye noki na limo akende kobima place azaleli moi singomba ye na bengaki moi singomba 36e étage natali susu kuna Aminata umela na yo ya Aminata job ye mwasi taille ye pena azala pena bo donc aza na numéro 8 kati na ye ye ko mama soki otali fo kangama kotika loko ekeko voilà namoni sukuna napesi su mbote na ngai na yanga ndeko wana nani lisusu Rita Donana azali na mboka nini boye nayebi te wana espéra mutatidinga na pesa Rita Donana kamata mbote na yo mais soki mobali azweli yo manda kosilika te Rita Donana na pesi yo mbote place ozali yamba mbote soki boza na besoin ya kobenga nga numéro eza wana plus 243 ya Willy Moucheni 090 donc plus de 243 90 69 27 832 numéro na ngai ya WhatsApp yango wana napesi mbote na mama na ngai oyo asalaki samba ayeba kolamba njozi licence esika ozali mama na Kevin Kavid epi Anaïs Mukoko napesi mbote na ngai na yaya na nga Eve licence Ukebo na Angèle Kanza napesi mbote na ngai bisika nyonso bizwami bino yanga famille bandeko na nga tututu ya ige licence molai napesi yo mbote na bosani te yanga moko grande sœur mutoni ata mikolo azosala toujours mikolo ba direct na kati ya mikili ye wana ndeko na nga moko mami diavova esika ozali mbote libanga na yango wana napesi su mbote na ngai ekei epai ya beau-frère na nga moko beau-frère na nga privé kombo na ye donc beau-frère na nga kombo na ye Pongo donc Joe Pongo napesi mbote